Germaine, comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons préparer le catfish, comme vous pouvez le voir. Au sala maboke. Maboke ya mbisi nabi ke bato ebele bazaki ya na la Germaine na restaurant bazaki tout le temps kotuna maboke ti lelo ba continuer kotuna na mère ndenge nini maboke donc toza na mbisi na biso yangoyo catfish na biso ngolo yangoyo bino mo bomoni ya fresh parce que nazwaki yango ya bomoi babomi yango na misu nanga donc pour mbisi na webi magu il faut ezala vivant, il faut ezala ya bomoi, ça doit être vivant. Babomi yango na misu nanga yango oyo bomoni bino moko okatikati osokoli olongoli bazei nyonso olongoli zei na mbeli après oye osokoli yango yo moko na mwa ya moto au tiède olongoli lisusu zei pour la deuxième fois. Très bien. Toza na besoin mbisi, toza na besoin ya ndembi, toza na besoin ya tomate, toza na besoin matungulu, toza na besoin pilipili ya rouge, toza na besoin pilipili pe ya vert. Toko mixer yango. Toza na besoin ya épices na biso yo nazanga kango te na cuisine nanga. Toza na besoin ya papier aluminium. Donc toko leka na maboke na biso ndeni ya kosala yango na ko expliquer bino très bien. C'est ça. Mais moi secret moko amuke ekoloba mate wana eza loboko na nga moko na linga bino trop na lela bino ya mingi quoi. Donc bolanda biloko malamu bo sepela. Comme je vous avais promis, tokendai kocha ba épices na biso na moulinex na bisaki bino tozaki na besoin de tomates, tozaki na besoin ya ndembi, tozaki na besoin matungulu, tozaki na besoin ya épices na biso ya cube magie. Tozalaki na besoin ya papier aluminium, tout ça, mais avant, papier aluminium est en deuxième position. Pour l'instant, na linko la kisabino, biloko na biso soki to uti ko chango na moulinex ndengeza ikosala sauce abui. Après, tozu to sopi yango. Nyonso na mbisi. Et to sopi yango nyonso. To baloli lisusu. Et vendez les sous un instant. Moi, mouké, attends-moi 30 minutes. Les sous comme ça, tu vas na makasa quoi. Quoi? Ok, bande ko bino mo bomoni ndenge to chaki sauce na biso na mbisi. Il faut ozana besoin ya luto aboye. Yango ko permettre yo et ozotoka ozozwa na sauce oyo. Et puis aluminium na yo. Pour chat 2 pour chango na makasa menga vraiment na linga ba makasa ya awa te na yo kakango mwa solo bien na salela nanga aluminium. Il faut luka bol moko oyo kopesa forme na liboke na yo no mo bomoni yo ça. Comme bien dans un morceau moko ya mbisi bino mo bomoni na kati dans un deuxième morceau nanga na chepe lisusu dans un tia 3 dans un troisième morceau nanga na bakisi et puis dans une sauce na tie après nazokanga liboke nanga omoni ningezali na oleka na deuxième liboke nanga et puis toleka. Ok bandeko bino mo bomonde to salaki na papier aluminium eloko na biso to chango na bol pour epesa ngo forme, epesi forme okofongola four na yo na 350 utie mwa mai na sani aluminium o déposer maboke na ona kati
et tout toza kozela liboke ebeli totala ngo na kati ndenge eza ezosala elengi tomeka yango moke bomoi ndenge elembi tozwi mwa sauce na biso tozomeka elengi makasi bokontinue kosala bokontinue kotala bavideo oyo ayebi c'est bon oyo alingi kobakisa mwa moke c'est bon na mwa connaissance oyo biso mpe toza nango eza bien donc tozosunga na biso donc bon appétit na baoyo bazolia bomeka elubu oyo eosala biso esengo bokomante bosala ba remarque eza mabe pe te ezosunga pe kaka bobosana kosubscribe te kolike te eza bien eza mpona bolamu na biso nyonso. Je vous embrasse, je vous aime, à la prochaine.